Bonjour bandeko balandia Gilmas Music Channel. Naye kopesa point de vue na ngai pona makambo ya Trésor Congolo. Bilobela naye c'est comme si mutu atanga nde mutu abonga na vie. C'est le Trésor Congolo. Depuis aye na poto pona nga nazomona minda ya poto mutu ezolobise bongo. Ezaba evenema nano amona te na vie azomona poto azokamwa. Mutu ameseni kosala émission na kati ya kandaku moko boye image ya malonge ezalaka te. Mais lelo akomi na poto akomi komona minda. Botika ye aloba bilobela. Botika aloba bilobela tia kolemba. Akomi kolobela na makambo atanga ye atanga aza soki licencié aza politologue. Trésor Congolo. Oza politologue otanga oza licencié. Mais oza kosala sima ya diambere. Diambere mutu aza komema yo, aza komema vi na yo. Diambere. Fere. Atanga te, aza na éducation te, aza déléquent ya fere, mais ye mutu aza komema yo poto. Yebisanga nanu. Valeur ya classe na yo sikeza wapi. Soki diambere mutu adiamba, azo mema vi na yo. Yebisanga nanu ba valeur na yo Trésor Congolo. Soki lelo mutu adiamba, nde aza ko gérer vi na yo na bana na yo, il faut faire. Ye mutu atanga te. Ezo la kis automatiquement que ba classe na yo, o profiter nango te. Po soko za la kamuta ko profiter na classe na yo, nde faire azo sala chez yo. Mais faire mutu atanga te, diambere azo bongisa vi na yo, azo memo partout. Okoma malanda ngombe ya diambere. Bino na ba ale libaku, bino tu sima ya diambere. Mutu atanga te, bino botanga, me bozoko kamakambu te. Depuis Trésor Congolo aza na poto, tout ce que toza koyoka, aza ko s'acharner contre Fally Ipupa, Fally Ipupa, Fally Ipupa, Fally Ipupa. Nini nde Trésor Congolo alingaka koloba te. Eza na likambo moko on dirait Trésor Congolo bombaka. Alingaka koloba yango te. On dirait yena Fally bazana eloko moko bodoka alingaka akokaka koloba ngo na public ete. Un directeur ya marketing asala ba émission nyonso, soki asali déjà 6 nyonso eza na kombo ya Fally, nyonso eza attaque contre Fally. Est-ce que marketing esale makabongo? Donc Fally azobima cauchemar pona bino bagolois. Fally azobima cauchemar pona bino bandeko na ngai. Ce n'est pas possible bandeko. Soki directeur ya marketing alobaka matin midi soir à s'attaquer toujours na ex patron na ye. Pona petit déjeuner et memela bango problème. Mais Trésor Congolo, soki ozalaki côté epa ya Fally. Soki azalaki kofuta yo. Il faut pas aller ça yo. Cause à la directeur à marketing, il faut pas jouer charge à famille non mobimba. Obanda kole pa mutu. Ata yo moko Trésor Congolo. Côté à Fally, tango tozo mona, otozo mona, nazoloba otozo mona. Directeur à marketing na ye, place nyoso Fally azo kende, mutu wana aza pembeni ya Fally. Edi Badia tata azawana. Place nyoso Fally aza kotambola, ye azawana. Parce que azam sansia kozala toujours pembeni artiste. Mais yo soit disant directeur à marketing, totikala jamais komona yo o voyager na feri. Bo voyager na feri te ozalaka na yo te. Ozaka na ba titre honorifique, mais en réalité Trésor Congolo tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas pour faire, tu es juste un aventurier. Ozamutu moko kaka ya makelele pembeni ya feri. Soki vraiment tozomona shite ya feri, c'est parce que batu baza ko censé ko sala marketing baza ko assumer musala te. Boza ko assumer musala ya feri te, mutu ya marketing banda kolobela déjeuner ya Fally. Mutu ya marketing azala incapable kolobela même nzembu moko ya feri. Incapable. Et puis ozoleka otanga papa. Kotanga classe eza synonyme ya ko gagner vite. Preuve ane ke otanga classe ozo gagner vite, mutu a gagner vie. Mutu a gagner vie a kozala lokola yote. Impossible mutu a gagner vie a kozala lokola yote.
oza petit mandia, un petit dépendant, oza ko dépendre na mutu. Donc oza ko échouer vie, o échouer déjà. Trésor Congolo na âge na yo, na âge no wana, yo na ba Roger Ngandu, bo échouer vie. Boza na influence ya réseaux sociaux, influence ya internet, mais na réalité kuna bo échouer vie. Boza o réussir était. Makelele bochaka na réseaux sociaux, makelele wana, un monsieur qui a reçu un licencié ne peut pas passer bataille oyo yoza kota kolekisa kolobela mutu. Et puis marketing moko échoué, oza ko s'attaquer na une tierce personne. Par contre, ozo sale lande Fally Ipupa marketing. Tangu batu baza koyoka yo bagolwa, ata soki ofingi Fally, ozo lobela ye. Matin, midi, soir, ngana tanga, ngana za politologue. Yo, politologue osale la wana, okendeke na ba plateau na Congo. Total la katoyo kaka. Oza burik, oza na makambo ya kutu, côté politique, oza zéro. Oza ne militant. Militant ya parti politique, ça ne te fait pas politicien. Oza militant ya IDPS. Bino boza ko bundaka kawana ya ba malanda ngomba na bakabela kabino popo na banda ko kende ko sala kijalelo na internet na ba plateau. Mais ceux qui bandi ko lobela bino makambo ya politique ya solo politologue aza politicien te. Politologue aza politicien te. Batu oyo baza koya ko distraire bino. Bot bande ko nangai Ferre a échoué sur tous les plans. Ferre c'était malheureux. Batu nae baza ba malhonnête. Tous ceux qui sont pembeni à Ferre, c'est parce que se retrouvaient et pas à Fally. Yango baza pembeni à Ferre. Ba communicateur nyoso na chebino a défi. Bozonga na sima. Bango tu bazalaki pembeni à Fally. Tangu ba moni kezo simba te bake pa Ferre. Parce que bazo lukisa ba vie, bazo lukisa nini abazana bolingo na Ferre te. Bazo luka place nini ba ko se stabiliser ba sala ka be mission batu batalaka. C'est ça la réalité. Bango tu, ozala ya Londres, ozala ya France, ozala soki wapi. Bango tu baza ba opportuniste. Bango tu ba opportuniste. Bango tu balobela ka Fally mabe, fele musala Fally mabe. Lelo soto bandi ko tia pièce contre pièce. Qui est le plus vie? Mutu batala mingi na Congo. Fally Ipupa. Toche Fally na Ferre. Nani nde mutu aza le plus écouté na Congo. Et na monde, tocha na monde. Entre Fally na Ferre, qui est le plus écouté? Fally Ipupa. Nani mutu aza na banzembu le plus vu, le plus streamé? Fally Ipupa. Soki mutu a streamé eloko, c'est parce que alingi asepeli nango. Soki mutu aza kotala eloko, c'est parce que eloko ango eza bien. Donc Fally aza ko présenter produit oyo eza consommable na communauté. Produit oyo e batu baza nango posa yango Fally aza ko présenter na batu. Makambu Ferre aza ko présenter na batu eza ba produit moko batu baza nango posa te bazo lingate. Lelo toza na 2025. Technologie ya lelo ezo senga makambu mususu. Mais Fally Ipupa toloba lelo aza ko proposer biso iPhone 17. Aza ko proposer biso ba Huawei oyo nini ba Huawei Mate wana ya sika wana. Mais Ferre gola aza ko proposer biso ba Motorola ya kala. Ferre musique na ye eza neti ba Siemens ba Nokia ya kala wana o batu baza nango posa te. Lelo batu baza na niveau ya iPhone 17 be 18. Nde biloko Fally aza ko pesa batu selo demande, selo stratégie, selo environnement. Fally ayebi kotanga environnement, aza kotanga situation, aza kotanga besoin ya batu pour pesa bango produit. Yango bomona ki banzembu lokola baseyo, mais ide eza kozwa ba disque, eza banzembu le plus vie parce que Fally a su donner atalaki nanu environnement a étudier milliers atali nyoso wana po apesa batu eloko batu baza nango posa. Ferre a bimisi album yawa. Album eza flop. Preuve batu bazotala yango te bazoyoka yango te. Tangu batu alobaka bazoyoka yango ezaka ba Gaulois. Mais Fally ozala Gaulois te oyoka Medei. Ozala Gaulois te oyoka baseyo. O ayembela ayemba mbanze moko ya bien wana. Olinga Fally olinga yete oyoka album ya Power.
oyoka balbum ne nyoso wana ba contrôle. Nani mutu ayoka service ete? Nani mutu ayoka assistance ete? Wana nazoke nikutu na banzembu ya kala. Parce que formule 7, jamais, encore jamais, faire à cause na niveau, na capacité, ya kobimisa album loko la formule 7. Impossible pour na faire. Et ça devoir mounene fali apesi na fali na faire gola. Défi mounene oyo faire kotika la jamais kolongola. Album formule 7 parce que ba album parce que fallait faire lobela ka barumba mais makambu fallait asalaki na rumba wana album wana faire atalo bakaza soki capitaine na barumba na lukuta wana akotika la jamais kosala album ya grandeur ya formule 0 ya formule 7. Bosinga bolinga te bosepela te vérité yango wana ngamtu na bino Gilmas na lobby na ngai ba vérité yango wana Trésor Kongolo oko loba lelo ti lobby okokomaka jamais na niveau ya directeur ya marketing ya F Victime okokomaka na niveau wana te mutu wana azana combien de passeport ya voyage parce que marketing eza makambo ebele yo voyage akate ozalaka na kamwa studio moko boye ozolobela ba musique ka na studio ozoteka musicien ozoteka artiste batu bakendeke de porte à porte marketing alelo eza de porte à porte ozotambola zoba moko boye est-ce que fali nani ba manager a fali faire za na niveau ba manager a fali ba producteur a fali faire za na niveau wana makelele apamba fali oyo bolobaka tanga te yo za na lisasi olekiye mais français oyo fali alobaka okotika la jamais koloba yango anglais fali aza koloba lelo za na niveau na yo te ba place fali aza kokende biyo kotika la jamais kokoma kuna te okotika la jamais eloko yebi kosala eza kotia choko eloko yebi eza choko nako ya koloba bilobela yango nde mutu yebi kaka à part ça Trésor Kongolo tu ne connais rien tu ne maîtrises rien na makambo tali marketing tu ne maîtrises rien soki aucun à côté F Victime pourquoi les baza makasi pourquoi les baza fort c'est parce que ba maîtriser marketing ba maîtriser internet ba yebi comment ko travailler sur l'image artiste na bango comment ko teka ba musique na bango oyo bino bozana incapacité ko sala et puis yonde mutu aliboso oyakoya koloba des choses qui ne tiennent pas debout les choses qui n'ont pas de valeur ba makambu jamais un congolais donc congolais sérieux kotika la koyoka nde ba valeur bozo meme pas ya faire mutu azala na capacité ya koyoka bino te boza ko dégoûter batu ba yoka makambu ya faire mais fali il a si canalisé communication na ye marketing na ye bofinga yete azobeta U Arena asia beti U Arena azobeta Stade de France azali kolo place bazolobela lelo bazolobela na ba chaîne ya poto batu baza ko sala sortie ya nini ya promotion ya Stade de France mindele nde babandaki kolobela yango me faire yango azobeta Accor Arena ezaka na kati ya communauté kaka nde bazolobela. Et puis, bosala ba comparaison. À moins que Trésor Kongolo azala malade. Yango na lobaka, kofanda mingi na Congo, kolanda kozala malanda ngombe a faire, bato ebele, bakoma na maladie mentale, sans le savoir. Parce que baza koloba makambo eza ko tenir été. Trésor Kongolo pe, bokanga date ya lelo, chance eza likolo, azala détraqué mentale. Oyo biso tozomona te, ba symptômes, bokomona ngote parce que makambo mentale eza iloko moko boye po boye bango ekozwa temps na ba marque house bango tout ce sont des bazana inconscience moko boye za ko sala bango sans donc bazoye baté ke bazobela bazoye baté baza parmi batu baza ko souffrir mentalement faire za ko faire souffrir bango mentalement botala mutu lokola o soki bazolo ba directeur artistique oya abimaka na Congo te directeur artistique ya orchestre abimaka te
Mais ye bilobela. Azako souffrir. Papa Mobimba azako tambola pantalon na se. Marc Auzi. Nde image ya entourage ya faire rigola. Bozo ganga. Tozo beta. Marketing na bino eza communautaire. Marketing a fali eza international. Bota la kaka tangu fali azoloba nazo beta Stade de France. Journée wana bota la journée wana. Premier jour kaka. Anguma ya ndenge wana ba chaîne balobela kiye. Plus de 4 chaînes en France balobela ki makambo wana. Mais faire yango lelo na 2026 azobeta concert. Sorti kaka ya fly poya lobi aza adversaire a fali. Ezobima na communauté. Bozo kata soni te bande konangai. Bo partager nga vidéo bo commenter ngam tuna bino Gilmas.